tika ya loba. Biloba loba di peta yo kufunga mono kolongo loba. Bibish, na s'adresser na yo. Na solo ba no die mais suppose compter. Tu na s'adresser na yo ti. Bon, elle a connu on va ça no. Maman s'il vous plaît. Grand frère, le problème est que moi si na yo oaza awa, aza moi si mabi. Nabimana moi si na yo. Dieu merci. Matondo. Boni buzobe za katino. Zambe ayo zambe la kabanga zambe ngasa li onina. Ngala to ba mwasi na mobali. Malanga. Zila s'il te plaît, tu vas toquer na basi. Ya moyo. Garde calme na yo toquer na basi. C'est toi qui bimana yo. Mi bali pena basi nga. Matondo. Débordez-moi. Voilà. Tozana esika tokuluka kimia. Ya likambo. Oyo eza na kati ya famille. Tala na mama. Moni mwana mwasi oyo. Adana misala mabe. Ok. Bino posa la rappel misala bino la vérité. On a déjà tata oyo. Ngana za misala mabe. Misala na yo awa. Ngana za misala mabe. Kombo na Yesu. Yo makambo yazo. Azoko selo makambo. Azoko sela nga papa na yebi yango te. Na yebi atate. Yo na vie na yo. Mwana mobali wa baby yo mtuto sala yebi. Ngai malade ya boka Tibera azui. Ngana kosele makambo. Bien-aimé de Dieu, je viens remercier mon Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie et dans la vie de ma mère. Et il y a un moment, on avait déclaré ma maman qu'elle était diabétique et puis elle avait l'hypertension. Et après, on a fait le bilan, donc elle était suivie par le médecin tous les 4 mois. Et à la fin, on est parti, elle a fait un bilan, un bilan total. Donc ils ont vu qu'il n'y avait plus de diabète, donc le taux était normal et la tension elle était aussi normale. Donc le médecin il a dit au lieu que je vois votre maman tous les 4 mois, maintenant je vais la voir presque une fois par an. Voilà, c'est pour cela que je viens témoigner la grandeur de Dieu et en plus je vais dire que ma mère elle est toujours dans la prière, elle est toujours fidèle à Hosanna. Donc c'est pour cela que je viens remercier la grandeur de Dieu Tout-Puissant. Amen. Shalom tout le monde, aujourd'hui je viens envers vous pour témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Ça fait pratiquement 7 ans que je suis en France, j'avais des papiers, c'était un peu compliqué, j'ai tout fait, j'ai fait mes études ici mais c'était très compliqué, je ne pouvais pas avoir mes papiers, tout était bloqué. En arrivant à l'église, j'ai expliqué mon cas à Papa Moïse, il m'a dit que je ne dois pas m'inquiéter parce qu'il me voyait avec mes papiers dans mes mains. Il a prié pour moi, on a passé à la défense. 1 mois plus tard, j'ai eu mes papiers. Je suis tellement reconnaissante envers ce Dieu parce qu'il a fait beaucoup pour moi. Je suis très reconnaissante envers le Dieu d'Hosanna. Pour tous votre problèmes, maladies, problèmes de blocage, limitations, sans papier, autiste, contactez Maman Thérèse Matondo. Tu peux prendre 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi, si tout mon bas, zobo tate, ndi yango ko tala ke boka bwana. Mais là, on y a aussi tout ça la nuit, on a tout c'est retenu. Chaîne chez Bisso Télévision, Facebook chez Bisso TV, YouTube chez Bisso TV, WhatsApp plus 243 97 35 88 380. Notre adresse, première porte Fikine, village Bracongo, dans la commune de Limete. Mbote balani nyonso bolanda biso na kati notre chez Bisso Télévision émission na malamu émission ya Bravo Jésus bisika bozana makata na obeta maboko parce que c'est votre humble prophète Samuel Kasongo, votre serviteur. On est là pour que bakambo ezali toyaka pour que il y a des gens bayaka na ba problème na bango o bazana besoin vraiment que ya lisungi parce que bango ba ko quitter à des fois bundi a mais rappelle que ça sorti na problème na ko quitter mais nous on est là, vous, les forts, vous devez supporter le faible. Que l'éternel Dieu vous bénisse abondamment. Et puis, bravo Jésus. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire à notre
notre caméraman na Kumbo. Il y a Israël. Monzo. Ah, ça sera chaud. Merci à notre DA, papa Nabiso et l'Eliach. Et puis, na mon accord, maman Ariel, en forme et en retour. Et puis, on est bayoka na mwanza, bazongi ba mona naturel mwanza. Bazongi ba moko, ba pe maman babani pe musala yango, ba moko. Na robo salate, joyeux anniversaire à toi, notre maman, notre mamie. Na kombo ya maman Rachel Kitete. Là, ça, c'est épouse, il y a notre papa Namso Delemba, Eskozali, c'est ton jour, profite-toi, que Dieu te bénisse abondamment. Et je suis avec l'homme, papa Delemba, l'apôtre Pierre. Shalom. Shalom, papa. Boni. Yes, soit dans bon. Pour moi qui n'a souhaité madame, hein? Ah oui, ça allait bien, c'est Kaza aussi que la macasse. Et ça allait bien, surprise. Vraiment. Moi aussi, je m'attendais pas nango. Vraiment? Parce que il y a après l'avril, il y a encore l'avril. Mais là, oui, c'est ça en tout cas, tu souhaitais maman, joyeux anniversaire. Vraiment. Cette année. Ça fait du bien, hein? Là, c'est pour la cause à plateau, mon Après le Mumbashi, je crois, tu as le son, comme si on y est Brazzaville. Oui. Moral les années. Ah, Moral les a vraiment, en tout cas, nous sommes pressés même. Ok. Parce que ça calendrier où nous avons des PCBSO pour nous sauver un perdu. Donc, tu y a Brazzaville, base la biso na foi, pe na motema ouvert, parce que nous avons ça qui na Lubumbashi. Nous avons ça là chaque jeudi à Fikine. Nous avons besoin na Brazzaville. Na Brazzaville. Et après Brazzaville, sur Flash et Italie. Oui, ils ont là-bas, et puis là-bas, Afrique du Sud, Lubumbashi. Et bon. Donc voilà. Et ça, calendrier prophétique, on a appelé Sibiso, il y a des cognos, Biska Bozali, Bozela Bravo, Jésus, toute l'équipe, Bakoya, Nabamboka Bozali. Comment procéder pour que mon invitation? Quelles sont les conditions pour que pour Batoangola jusqu'à présent? Et là, de mon côté, tu peux m'attendre aussi, avait dit, bon, quels sont. Bon, Eza Kondimaka invitation, ce qui est vrai, Toyo Kaming Nzambe. Amen. Oyo tata lobi na biso, nde otosalaka. Ok. Ce qui tata lobi to kene na Gabon, to kene to respecta kanzamo. Moni makamanza mezali, musala moko très complexe. Ce qui ok na bonzoto, to na mayele, to na expérience, tu peux risquer au koya. Nangina epingle ko mouamkie, il y avait un homme de Dieu, c'était un Américain, Osborne. Un jour, à Kino sa campagne na Inde. Ok. Mais campagne à Kinako Sala, c'était pas ordonné par Dieu. À Kinaki n'a sentiment parce qu'il avait un nom connu. Mais tant à Komaki na Inde, à Sali campagne, bah Indien baye, le miracle qu'il faisait, bah Indien peut ba salam. Il y a d'autres miracles Indien ba salam ya ko salam. Donc il avait échoué. Il est rentré dans son pays à Léli à côté retraite. Nenzamba ibse que c'est pas moi qui t'ai envoyé. Et cette fois-ci, tant à bondé Nenzamba ibse kende, ndé azwa qui récite. Donc na katia Bravo Jésus, tu respectes ta calendrier. Zali kamo invitation à toi benga bisoté. To yebi ki ba mboka na nyoso bazana pour sa parole, mais tu dans la calendrier prophétique on nzamba pesi biso to kotambola ba mboka nyoso wana pour na kopesa batu lipa ya bombo. Lipa bombo. OK. Merci beaucoup. On n'est pas seul, nous avons avec notre nom devant nous ici, il y a un jeune homme. Bote papa. Boni. Comment on a? Comment on a? Dieu merci. Ah, Dieu merci. Ouais. Ok. Papa, comment tu as prié? To pesio merci pour la kanayo nzambe. Le kumu kembo yawe ezongi pa na yo na émission na lelo motonyo sa totala libotanyo sa totala basimbama na kombo na Yesu azali mo conspe mo bix na biso to bondeli boye amen. Amen. Ok. Papa dit merci. Je crois que Kayo qui biso ont un problème, ou lui quand même exposé en haut, puis vous en avez besoin de ça yo la solution parce que yo moko vraiment au quitter. Problème aux années. Merci papa journaliste pour la parole. Premièrement, si on a contacté Bino à on a Bravo Jésus parce que problème on a zanango et où mela qui vraiment tamulai. La bomba qui on a mutima nanga. Mais na koki vraiment ko retenir en moté itikalaka ipananga moko. Problème eza ke ndenge naza awa na libota nanga mama o abuti biso mibali ngai naza mwana mibale
na grand frère nanga o aza liboso. Grand frère nanga mama nanga atangisi ba classe ndenge tozalaka na kati ya libuta. Nzambe asala ye ngolu akomaki na vie moko boye, donc a gagné vie quoi. Akomaki na mbongo. Akomaki na mbongo. Na mbongo o grand frère nanga akomaki nango. Awando sunga libuta na biso tanga komi na mbongo. Awando sunga libuta na biso yako arrivé ki ayi kubala mwasi na ye. Tanga bali mwasi na ye. Mwasi na ye o abali wana arrivé certain temps moko boye. Akoma ko négliger libuta na biso. Libuta na biso to utaki na pasi. To utaki na pasi. Mais tumoni o azali mutu ya famille na biso po tozaka mibale. Akomi na mbongo mais akomo négliger libuta. Tanga akomo négliger libuta biso ba famille na ye atie biso à l'écart. Donc akomo landa makambo oyo mwasi na ye abanda koyebisa ye asala. Mama na ngai na misu na ye tokomaki lokola eloko pamba. Ta tokomaki eloko pamba tonyokwamaki trop na vie. Tonyokwamaki trop na vie nga naza mwana mobali ipa aza mwana mobali. Na konyokama oyo tonyokwamaki wana na banda osambela Nzambe. Comment grand frère nanga o biso o mama anyokami mpona ye atangisi ba classe ako négliger biso tina niveau oyo. Te mwana aza mwana mobali na banda ogarda ngo mpona nga. Parce que nayibi lobi te o Nzambe akoka kosala mpona nga. Nde nakobunda na ngai te mapiki natangi ba classe naza mwa mayele nde Nzambe ayesunga nga na bungisi vi na nga. Pe asona mama mère oyo auta kokufa. Oh. Ouais. Auta kokufa. Grand frère nanga na matanga mama nanga ayati. Oza plus grave izaki grand frère nanga azala na mbongo. Mais na minute yo soko talié. Façon au grand frère nanga akomi. Ondimate ke mutu oyo azalaki na mbongo. Vraiment. Problème oyo miminga awa ezaki plus grave. Na minute ngani naza awa navandaka na grand frère nanga na ndako na mwasi na ye. Akendaka Angola kota kendaka kuna esimbaka te. Ni na moni tant grand frère nanga ake place mabo esimbi te na vie o akomi nango. Soki akoti awa boko sitone nango. Akomi bizarre, akomo kangisa basuki. Oki tango azalaka na vie moko bi abando sala ngoti. Ndenga na zoye na vandisi ye epa nanga. Dans un pas na yo, na minute yo. Aza epa nanga ye. Ah OK. Ozali ki malamu. Tango na vandisi ye epa nanga, to bando vanda na biso bien. Mais ekoma na niveau moko boye. Na koma komona net vie nanga ekomi à danger. À danger par rapport que moi si na ye oya grand frère nanga o na vandisa bango na ndako nanga. Akoma osala biloko moko boye pour éliminer ngai. Aboma ngai. Oh, moi ça grand frère. Moi ça grand frère. Aboma problème ni. Bon, ce qui ngana ko définir vie à moi sana. C'est que moi sana face au ngana moni la kai. Aza ba tendance ya ba fille. O ba sa ba approchaka ipa ba mibali. Ce qui osana quelque chose moko bo osana mbongo approcher yo. Tant amona ki vie na yo e komi na eta moko bo eza su ya bienté akomo luka susu oyo aleki yo. OK. Na ba tendance bongo. C'est-à-dire quoi? Ozo manine le fou moko. Na bombati. Nazo loba. La fille a question azam kolo nanga. Le problème o ememinga awo ezaki ngandi naza boye o ezo déranger nga ezaki na bimana moi sa grand frère nanga. Papa, ne dis pas ça s'il te plaît. Hein? Pardon vraiment. Hein? Moi ça grand frère bon, c'est une question avant de évoluer. Lobi ba jara ba fille yango na moni de moi ça grand frère na ba nane banda kala to ba kutana na Luanda. Ne yango na mais quand tu expliquer biso hein babanda na ye banda kala bakutani na Luanda te quand fois na Luanda kindaka po asala ba affaire na ye OK tant ba affaire na ye esimbi tende azungi awa
Moi ça on te très bien na famille na biso. Ado yem takabola yo. Donc yem takabola biso famille na grand frère na biso. Ah, si grand frère na biso balusa mutema na ye envers biso, eza à cause ya moi ça. Ya moi si voilà. Mais après, ne siko tant on a vandi si bango epa na ba komo luka ba boma ngai. Moi c'est tambal. Te, moi si na ye. Moi si na ye. Akomo luka boma ngai. Ah comment on est po bi ko bimi no mine moi c'est mobali to ko ma to bo beta to na coin. Ko bima ya moi si na mobali ko sangisa na ye nzoto. Frère. Papa dit merci. Papa journaliste. Merci. Papa journaliste. Makambo ozoloba. Ozoba gravité likambo tozoba pour un sentiment. To yé le quoi ba no bayaka to yé pour les kana TV ou ça la batu. Na éviter c'est que tu es en train de parler. Na awa pour na sala ba avancité. Isa eloko mo eza réalité parce que est choqué nga. Nazo ba façon ni te o nga na côté masusi liboso a grand frère nanga pour na avouer. Kobima yanga na ye arriva ke ndenge bavanda kepa nanga akoma lisusu koenvie nga parce que nakomi na ba possibilité moko boye au grand frère nanga na minute aza nango su te akomi koenvie ngai so mani ndenge qu'est-ce que eloni elikaki wana toza besoin c'est-à-dire yo na eboza monter à filmer. Oui. Bon monter. Ce que biso ba toi tu spectateur tout à filmer. Ce que yo il y a quoi film en Nigeria, mutu boza ko interpréter biso non est passé nini. Il s'est passé que ndenge akwisa grand frère nanga bano luka susu akwisa ngai. Nde na ba flatterie o bano yepa na ngai pour azwa quelque chose où ils pas nanga. Ndi aya ko kwisa nga. Pour 5 minutes. Faut pas dire merci. C'est ça la mobile, hein? Oui. Sois un homme. Hein? Vous êtes quoi? Maza muyaka. Muyaka, baza batu pas clair. Abata misuga. Balo kwa bangala. Zala clair. Yo mon lobi ke ana koluka moyen akwa isayo ne akwa ses grand frère mais bobimaki na ye comme moi c'est mobile. Yo ebi kwa na moi sa grand frère na yo. O ebi ke ba fio ba ja oyo papa de lemba. Obaluka bato pona so mutana mbongo akwa isaye. Mais yo moko yebi. Mais comment yo est arrivé au quoi na piège muto yo yebi? E bana ndenge nini? Papa journaliste. Koloba bonke na kwa na piège parce que naza mobali. Eza nzoto. Ende sen. Naza pe na ba sentiment na nga etant que mobali. Yo ngoba na âge na onde ozana tio zimbongo ozana fiancé to na mutute. Non, naza na fiancé. Fiancé ba na fiancé on. Oui, asala makambo nyonso o ça m'a mais il arrivé que na comprenait qui pourquoi nga na quoi qui na piège où ya sala kinga. Vous comprenez été? Non, j'ai pas compris. Ba nini problème. Papa de limbi ça peut-être le na au choqué limbi ça pardon. Problème ezati. Na au choqué. Li soleil zalaki nini? Yo se retrouver mambo ko na mbetu. To abenga kiyo. Problème nga question na ngwana. Ou soit abana ko sur un de bain à côté lui bo sali makambo. Zala clair. Pour bilo soit des fois tu ça peut basa ma problème pas mais soit des fois yo peut on monnaie des fois on a ko quitter ko kwea na mwa bato allez bolati bunu bozanga bongo eki nini le problème que eza à côté la kingati à côté la nga na salle de benti ninga yaki pa nanga abandu ibsanga quand frère na yo azabuye na minute o nga na zo linga lisusu te. Mais na minute mutema nanga ibaluki epa na yo. Voilà, OK, très bien. Maintenant je vais moi sa grand frère. Moi sa grand frère wana oyebi ki azala makamu na ye alinga mibali et puis wana makamu na ye wana ku na kipango te na minute wana. Okipaki yango te. Parce que na minute wana na komozwa ye. Babuti na grand frère na yo? Non, babuti na grand frère nanga te. Babuti na grand frère pendant cette année so babuti na grand frère te. Na babuti que basara de fête na grand frère. Basala ka nyonso. Oui. Salle de fête à ton grand frère. Mais yo polingi, na to ngocha kiti, to cha to tele. Bon na habité. Alingi sou grand frère après. Ndena grand frère nanga ndi babota kati. Ndi aipsinga que je naza besoin nga pe un jour babinga nga mama. Atanga le bongo ndi na kokwisa na bolingo. Totanga ya oyika ki n'est pas besoin bota, malamoko maman ba plus sur invitation, ba font ça de fête. Oui, c'est ça. Isaïe Yangwana. Yangwana. Bon, place où tu fais la momigité. Tolika. Ndetang na kwe na bolingo na ye,
tosali nyonso na ye. Et comme il arrivé parfois que tellement que nalingaka grand frère nanga makasi te olingaki te frère to évoluer s'il te plaît to évoluer trop distrait biso na ono sina utoloba erubimaki nalingaka ye te. Oui olingaki te to au fond de évoluer moi nazo sentir elo que tellement que conscience nanga ezofunda makambo oyo nasalaki ezalaki ya malamu te. Nde komo olukaki nasenga bolim c'est pas grand frère nanga nasenga bolim c'est pas grand frère nanga mais koloba na ye biso mibale boye bien que n'avons sa famille namona ke eke bien te. Nde na ye liboso na bino na liboso basali ya Nzambe ba aider ngai. D'accord, merci beaucoup papa Delemo donc na quatre chemin te azolela monoko eza lokola mutu se alie ngulu mais tant que ba kanga ye azuma futa ngula chabite za mafuta ba mais moi bike en tout cas na lié de ngulu ngo ba pesa qui est invitation na salle de fête ya bato azaki invité te makoti nanko abini pe ona koloba ba terme wana terme suna koloba ke terme suni na koloba ngabiloko ya kepe mo ebele a sepe na moi c'est grand frère na ye pour eloko za louche mutakabwa na famille ti mama akufi ti ozi ozobisela katanda kuna yo grand frère na yo na ye to comme na niveau bo bimana ye ko ni mo sta mbali po e so ki ya bana bezo bota ipo ndimi na ebite mo na mota manga ko bima anga be na yo na po wala na ngo ibate angaki yena grand frère na ba mo ya bana ka bola na ebite papa yo bana ko ko ta mambo soki mama oyo aboti bino azongi na bomoi lelo aokondane yo akoloboza mwana mabe oza na posa ya pardon mais na conscience na yo oyebaki ki nazosala mabe. Tu as bien dit et tu as bien entendu malobaya mwasi ya grand frère oyebaki comportement na yo ndenge na yoki ye mutakaboli bino na grand frère pe soki mama akufi à cause na ye. Comment tu peux accepter lokola mwasi ya grand frère alobi ke bazobota te aza na besoin mwana yo bimana mwasi ya grand frère bongo soki sikoyo mwasi ya grand frère azwaki zemi okoloba na grand frère nini peut-être grand frère aza malamu koleka yo hein? Peut-être parce que grand frère abimina mwasi ya ndeko te et je pense pas que babimi pe une fois na koyoka déjà babimi mwa mingi. C'est ça qu'on appelle la trahison. Ton grand frère propre oyo yo yebi condition bobo tami ndenge mama bundani azotangisa ndenge toyoki ozoloba wana okende kosimba mwasi ya grand frère. C'est vrai aux ana posa ya pardon mais eloko sali je ne sais pas nayoki passe natali mama obubungisi pour un comportement ya mwasi ya grand frère. Donc je dirais que trahir maman ce qui maman l'amour qui de là ko sepela na ote. Ce n'est pas bien de faire des choses comme ça. Ozaki na ba capacité nyonso ya koboya mais je comprends que boya kité olingaki feti wana ndenge ozoloba wana osepelaki na invitation oui osepelaki na mwasi olulaki mwasi ya grand frère peut-être ndenge ozomona ye alors koza na fiancé ndenge olobi ko oza na mwasi na yo est-ce que yo mona ka malamu ki ngobota na mwasi ya grand frère pourquoi pas olukobota na fiancé na yo peut-être poser miete ce qui zeme yaki waninga ko mama kamususu atozaki na ba raison na yo ba raison na obungisi ya mais biso tozalaka faible na muto azo senga pardon faiblesse na biso nde yango quel que soit mabe o muto asali toza ko encourager muto na mabe te mais quel que soit mabe o muto asali soki muto azwi conscience a revenir kati na ye amikitisa sengi bolimbisi faiblesse na biso yango toza équipe tokoyoka
balobi mokolo yoka lito imoko te ayoka matoi mibani nzambe ya kosunga yo si réellement pardon na opesa sincère qui à partir à lelo okobima lisusu na mwasi ya na tuni ko question te parce que lobi bobimaki bobimi combien de fois na mwasi ya grand frère tu as besoin du pardon dis la vérité. Kaka na ndako oyo tofutela. Oui, quand on a tout c'est que grand frère azalaki wapi? Azalaka na même ndako. Azobima soka bimi nde biso na sima totika osala makambo na biso. Ça c'est l'abomination. C'est la malédiction. On ne peut pas voir la nudité de la femme de ton grand frère tant qu'il est en vie. Dans l'Ancien Testament, des années qui mobile koufi, yaya koufi bazui moi si ba pesileki. Ancien Testament. Mais aujourd'hui nous sommes dans la nouvelle alliance. On ne peut pas voir la nudité de la femme de ton grand frère. Il est ton grand frère, c'est sa femme. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire ça. Nous avons son avis. Merci beaucoup. Notre papa Nabiso de Limbalobi pour notre frère Makambo ou Nzamba Sungabiso. Tout ça, on a pour na kosunga. Mais Nzamba Sungabiso de papa de Limbalobi. Et puis, c'est grave. C'est grave. Grave. C'est grave. Il y a le bic et le pan va foutre là. Il m'a dit, somba, tu éviter. Le pan, vous avez, tu es nani. Là, tu éviter. Parce que c'est un peu moins flou dans les Cameroun. Mais, papa Eric. Oui. Au moni, musala oyo eza musala moko facilité. Bajar ya makambo boye. Ko kata yango. Ko pesa solution. Na ebite soki ba magistrat na ba juge ba ko pesa solution na makambo boye. Yango nous sommes obligés ya koguma makaka na présence na Nzambe. Amen. Amen. Nzamba ba biso sagesse. Amen. Pengu ya pona ko pesa solution na makambo boye. Amen. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. De papa de Limbalobi, c'est pas facile. Biso tout ça, bravo Jésus. C'est un travail à moutou. Ils ont travaillé à escroquer, ils ont travaillé à escroquer moutou le côté. Et un travail, tu en as besoin que yom to la nabiso bika. Makambo et puis sunga yo pe lobby obika. Ko inabiso te, to ko sala musala ya Nzambe, to sauver bato ebele. Toi na sport publicité pe simana to zonga. Bobengela ngai afana modi vi na ye. Wala mwasi na kata kama tedi misai. Tedi misai sukoi. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom, bana nzambe. Eza maman Lydie aye kobe ta porte. Pona Orphelinat Bravo Jésus. Bien-aimé, naye kotalisa yo secret moko ya kobongisa 4e génération na yo. Kosala bolamu egangaka. Surtout ko penser na orphelin, na veuve, pe na ba indigent. Maman Lydie aye kosenga na biso nyonso tokozwa video oyo to penser na Orphelinat Bravo Jésus. Bana batangaka, bana babiaka, babelaka. Bazaka na besoin pe ya ko vivre lokola bana na biso na bandako. Maman Lydie moko na Bravo Jésus no mbaba kokokate. Mais lokola Bravo Jésus ezali monene eza monde entier de Maman Lydie aye kobeta na ba porte na bino. Tokanisa barfelin na $1, na $5, na $100, na $1000. Na buku ne kaniseli ozocha ba point. E kokomela yo moment moko ya pasi. Zambe akozanga te kokanisela yo. Okokanisisa Nzambe lobi fungola buku ne kaniseli. Okomona kombo nanga na kati ya Orphelinat Bravo Jésus na futelaki ba orphelin ndako na tangisaki na lesaki malade eninge kluwenga Yesu kaniselanga et okozanga te kobika loboko na Yahweh na bibele. Que le Seigneur vous bénisse. Faites vos dons via RTL Money, M-Pesa et Orange Money. Pour les enfants sans parents, les orphelines et orphelins ont besoin d'un foyer, d'attention et de protection. C'est SOS leur offre une nouvelle famille attentionnée. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Bobengela ngai afana modi vi na ye. Wala mwasi na kata kama tedi misai sukoi.
Papa, Ndeko, on va dire merci. Tu es un grand frère, na moi si nae. Le Rosa Kamongo c'est un pardon. Vraiment, on est censé respecter aux atouts nayo. Mais ko sunga biso mamuke. Na kulingo fanda awa, afa babakota, ngala fanda kuna. Sunga nga yaka. Yaka pardon. Sunga nga yo fanda. OK. OK, merci beaucoup. Na ko senga beaucoup tselanga ibango rapidement. Beaucoup tselanga bango des invités. Ah, Boti. Boti. Vous avez malade. Bonjour, merci ma femme. Fana. Ok, très bien. Bon, bon, mon nom est beaucoup. Dieu merci. Oui, salam. Dieu merci. Oh, salam. Mambo le combien? Kasi nazotuna mpona moni ya ye ya. Naona nazotuna ti. Oyo eza pe krita mona moto. Bawo babengi bino koto. Yango biso beto yeto kotuni. Depuis tongo kanda venga nazo comprendre te. Bwana. Petit frère nanga. Depuis tongo mana bola mukaki. Ouais, la mukaki asoli singa te no ibika ke soka biminde bimande to ba ko bengi subo ya place bino donc comme ba moni bakanda. Ça t'a bien été. D'accord. Merci beaucoup. Je crois. Papa de merci. Je crois pas tout non. Oui, qui bon. Alors. Oui, qui bon. Bon. Avant, papa bien a peut-être comme bezali. Les kamakoloba vraiment en a noté. Je crois que ce mieux merci. Yé nazana maloba koloba pour na bande konaï. OK. Papa de merci. Papa le banatongo la muki au kangi kandili kanda problème nini au kangi la ginde konom balikanda. Premièrement ndé na moni kan frère nanga awa. Isaninga pasi. Nazoko quand même pas kotala eta na ilu. Mais alors binatongo kangele ke lungi. Bien sûr na kangele ke lungi. Nangina sa yilo moko grand frère. Premièrement soyi na kofuka maliboso na yo avant nyoso na loba awa. Na singa yo bolimisi. Bolimisi ni ongo sengi. S'il te plaît. Bolimisi ni ongo sengi. Nous s'adresser na yo. Nous s'adresser na yo tini. Nous s'adresser na yo ti. Problème te. Grand frère naza posa olimbisa ngai. Te tika da tuna yo kino, tika yo kino. Mosi na yo. Ouais. Lolenge aza awa. Eloko na ngina sengelo bolimisi. Na ibike eko choquer yo. Biloba lo bande ko loba ka te. Tika ya loba. Biloba lo bandi peta yo fu amono ko ngo loba. Bibish, na s'adresser na yo. Na solo balo die merci pour compter. Tu na s'adresser na yo ti. Bon, eloko ni ongo bisa ya no. Maman s'il vous plaît maman. S'il vous plaît. Comme ça on a intention moi oteke na bando manquer au respect s'il te plaît. Non, s'il vous plaît, yo évoluer. Ya no yo. S'il vous plaît maman. Pardon maman. Hein? Soy maman quoi ya tsaka. Grand frère, le problème est que moi si na yo oaza awa, aza moi si mabe. Na lobi teke nga naza seli boso na yo. Nga pe naza na ba faute na nga. Mais moi si na yo lo linga za awa. Iloko na ngina yo soki. Isa na ngina sala ngona volonté na ngati. Isa envoûtement de elata kinga. Na bimana moi si na yo. Dieu merci. Matondo. Boni buzobe za kito lobela ngai boye. Maman. Maman. Matondo. Maman s'il vous plaît. Je n'en place au fond. Pardon. Buzobe za tina nga zolo babuzobe buzobe za tina. S'il vous plaît, papa. Nga zolo babuzobe za tina. Non, ça va. Fanana. Loba ya ofanda. Loba ya ofanda. OK. Loba na yana yo. Okipa te loba na yana yo. Buzobo zolo ba. Moi j'aime ça. Ponga na yo vande pa na yo. Maman. Je peux kanala mnono. Kanala mnono yo. S'il vous plaît. Yo ko vende pa na nga nazana s'intéresser na ngoti. Uvanda pa na nga na sima grand frère na nga. Papa, mais mambo so na te. Oye ki pose na grand frère no pardon, mais bana ko évoluer. Zoba. Ndela ngina senga yo bolimisi na likam onga na sala na bimana mwasi na yo. Matondo.
o futinga yango wana ata kuna ndo kipe bino te ata matanga mama na mona na te o vous futinga fo yango zo récompense ya boy grand frère naza wana récompense futinga yango naza wana te komona na matanga mama eza problème te soki ezalaki mpona bongo na ngai nazwa yo te na oyo nyonso osala biso nazongisa susu epa na nga kuna naza nango te koto oyo nde nde ndenge nolobaki bilobaloba nini ozoloba wana matondo po lelo nga nafana na ndako yokanga munoko na yo na ngai osala abomination eloko ninga nasala epa na ye oza petit frère na ngai nzambe yo osambelaka banga nzambe nga asali yo nini nango nga nakokiba mwasi na mobali yo bima na nga bishinga bima na yo te yo bima na nga pardon zela pardon tokende zela te zela s'il te plaît tobakokela basi garde calme na yo tokela basi tobima na yo mibali mpenza basinga nazo expliquer grand frère na nga nakoma inspire modèle oyo voilà grand frère na nga akoma inspire modèle nga nakolinga mobali lokola yo keba nakomema mosika oza mwasi mabe nakomema mosika yo komema bayaka kosanga ta tina kokotanga bayaka ofinga bayaka te bibish lokanga nakovana ndako ofinga bayaka te olakisanga eloko ya na pantalon na nganga na ndimake mobali na nga alobaki eloko ya na pantalon nga lakisa pardon yo te moto oyaka mpa na nga oyebisi nga ke grand frère na nga akoka makambo te akoka kosatisfaire ye na mbetu te yo te grand frère soki okoki kose souvenir nazoloba s'il te plaît grand frère kaboli déjà olingi naliwana oluki okozwanga lelo mabele yango lisoso omoni nga na eloko benga mpo akosambisa nga na tele oyo okomona nga mpenza mpenza osangani yosanga mabe bibishi osalanga mabe yosanga mabe bibishi olongola ngai ona petit frère ndeni donc na bolole pour la tête qui na bolole maman s'il vous plaît maman papa makambo bozo pesa kata pe mwana mobalo matondo mukeboe bafinga ka pona kolinga tata leki na ngai nakolinga mwana mukeboe osoni te olinga nani tata bato oyo oyo maman biloni ozoloba wana o mosala nzambe mosala nzambe esaka ni mosala nzambe asaka te nzambe alola sikopo nzambe makasi te mama nga napesi nde exemple nga nakolinga tata to aza mosala eza ndenge na bino bangala eza ndenge na bino bangala ekoni bamankima omaki ekolo na nga nzambe apa mama namoni obandi kodéborde mwa moke toza na esika totoluka kimia ya likambo oyo eza na kati ya famille talanga mama omoni mwana mwasi oyo aza na misala mabe ye ayaki mpona misala mabe ani papa aza na misala nga naza na misala mabe aza mwana mwasi oyo aluka esika bomengo ezali osalaka mpe misala bino na verité akomona deja tata oyo nga naza misala mabe misala na yo awa nga naza misala mabe kombo na yesu awa ekosimba te na kombo na yesu ye abandaka kaka boye nde azwaka bato appointé déjà. Donc, c'est-à-dire... Oui. Bongo papa nga naza misala mwana muke azokotela nga makambo nayebi te soki nazondima nakozongisa grand frère na nga na quelque signe oyo akuta biso na yango soki nakozongisa grand frère na nga mwana yoka yo makambo ye azokosela makambo azokosela nga papa nayebi yango te nayebi ata te yo na vie na yo mwana mobali oyo abebi yo moto tosala ye ngai maladi ayemoka tiber azwi nga nakoseli ye makambo maladi ati balingi kobela masange ebele nga nakoseli mwa mbala makambo yo moto otindikela maladi oyo te nga atindikela verité ngaloba verité aninga atindikela maladi parce que tolingi so tofai na ndako omaka réunion famille o moziki donc susi na ndako eza lokuta loba vérité nga nabimaka te papa nakoyebisa nga nabimaka te banatongo ntina ndako na mikufela kozanga ta lipapa na mafuta kopakola mpono bima leki ya mobali na yo nabima na ye te nzambe azotanga likolo nazoloba na mbala moko te
5 fois, tu me demandes 5 fois. Malamoko te. Tu me demandes 5 fois. Boni biloba ko kosela nga makambo boy. Merci s'il vous plaît. Nzamba zota alikolo papa pasteur. Kane na zambo. Soka ya bimana mwana mobalo. Kane na ko bimabo. Batuta nga la mutu. Bako tuta yo sokotolo ba vérité te. Nazo bonde la kaka. Yo kangai. Nazo bonde la onction ya vérité et kitali kolabo mona yo. Soko lobi vérité te. Ko bimozo bima awa makambo lobi ko sala mela yo. Basi sale maka pangala ni mesale. Esale mana kufa ba ata siko bote Bible na kokatisa. Na bonde la. So yebe na. Yona remarqué na place tira biloko liboso bana na leki na rotina biloko liboso. Ho? Abana na leki na oyo zela nanu. Leki ya nanu. Moi il faut na respecter pour dako pia mshangot. Bibish. Oh. Deva leki na obana na ye. On peut ça rambongo na kosala. Kosambu iso mwana mobalo ba yelinga na yani ba kosambu isangaya. Soki na jongi na ndaka bino lelo. Usushi liboso nzambe usuka to sumbi. Usushi liboso nzambe. Na ni ndaka to tema kolo bangana longola tika bino ndala bino. Oza leki na ngai. Nebi kiki ondoki. Oza ndoki. Yo na mona sona ndako bilembe ko nika. Ba kesi ko nika yanga mo funa pota na passe na zalango. Oza mwasi mabe. Ngana nikela kabino yo so mibale na sala ka mabe. Ya yena o repasser, ya na o tshela mo. Oza mwasi mabe. Bino mibale la bino lo mabe. Oza mwasi mabe. Ya zoba na bino. Oza zoba oza ndoki. Nganda zoba. Oza ndoki zoba. Ndoki. Ya yena ndimiki zoba na ngai. Non ba fina mwasi bote. Na ndimiki zoba na nga. Papa na moni santé ya papa eza malamu te. Oui. Mutaza na cause eza. Papa, problème nini? Problème nini papa ngane na zaboe. Naza na cause ali ya kindo. Ngai bona za mwasi te. Esprit oya séduction. Ngai na za talanga na lobie, otalanga bien te. Esprit oya séduction oyo na bengani. Bien te papa. Otalanga bien te. Na bengani esprit oya séduction. Yo, omani bango le côté li bango papa isa. Yo kanga motema. Papa. Nzamba bravo Jésus akutana na. Azala na ngai kaka ngana kei. Akokutana na yo. Vraiment tala soni penza. Oui. Hein? Papa oyo bino mibale il faut que la délivrance basakani na bino. Okotisa sirène mobima na kati ya ndako na bino. Parce que moi c'est solo moko. Tona kina ngola. Dombongo elimo kala ndako bo na tuno wa yebite. Chito tozonga kuna na nzela lufu ko yema kundamu ndamu. Toyebo na mité na place okende yake. Ne petit frère ya mbengai. Ne to mafana ta petit frère. Kuma beli na sali mbongo sa petit frère mo yede. So pas sali petit frère na zoe bate yenda bi masolo nyoso nde babandaki. Mais c'est ça ça passe no lembe ta ndeko langa. Mais o salinga na limbisi na ngai. Mais moi sindaza mabe. Mais nzamba akatera makambongo. En tout cas, ba ndeko balandi eza pasi pe sali pasi. Eza pasi sali pasi tala eta ndeko na mso mobile nini akomi. Bomoni makambo leki awa ba bloga ba séduction bandi awa. Bomoni yango eza pasi. Mais je crois c'est vraiment eza envoûtement. Tala muta umeni mingi na papa o matikeli ko bota te. To ebite. Abomaka bana ona butu alingi na yete ke babota na ye. Et puis leloyo yeyo yazongi suswawa. Et pas un déco. Même des copains explication, mon a yaga mutumogo, c'est-à-dire, moi, envoûté à Kokape Kolobate. Ali pas n'est pas papa Pierre Banapenanga. Biso ané nzele za olekate. Je crois, na habité na Rolbani ni mais, kolo isa kosunga ibota oyo. Maman oza, papa oza malade, ndengi l'homme de dalobi, et malade moza maboko ya yemoko, maman oyo. Et puis, Nzambe, awe banenga kosunga libota oyo même olekate délivrance. Tokutani mikozali koya, Nzambe la pambola biso. Nanu na mona délivrance à boété, na zomona délivrance oyo pasteur Chico azo sala awa na push ministry, ezalanga mote na batu, eza forcé te. Dès to mona ba délivrance moucha za forcé. Na zomona nini démon zobi na nzoto ya mutu facilement et puis azoloba do ezo kamusa ngai na zone sengo mingi, metango tozoya awa solution ezo zala dans l'immédiat. Il y a un couple qui amène à la mingi, de la découvrir ministère. masala pe ngato na ana ba na pas na na puta pe puti zo ba te beli sila gati e sila ta ba dessin e ikauka gati donc to na tonga pasteur asima ezaka ba service ni ya lavage de pieds
donc na kota na bassin wana bassin panzana to bassin panzana to la assemblée la pour langa sur la minute dans ça pote sile kauka. Tu verras la main de Dieu. Si hôpital bata bokoko ba pasteur ndeka ndenge mais atoka bokoka ite. Donc nika na push ndep na donc isimbaki. Ndaka na TV, ndaka na TV apporter frère ici. Natali kamo abonda 5 mois aya ko sel ko za revu mais tant bonda ngabe kana ngabe. Pour votre conseil spirituel, consultation prophétique, délivrance, prière. Appelez apôtre Chico à Poam sur +1 678 206 65 35. Ngabe zana na foi que pasteur ko sala simingai na obika. Donc pena yaga pe awa, donc pena pe awa pe donc abondela pona ngai, siko na kuma bien siko ça va. Ministère Push Bengan à +1 678 206 65 35. Pendant 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi, si tout mon bas, zobo tate, ndi yango ko tala ke boka bwana. Mais là, on y a aussi un biso, tout ça la nuit qu'on a, tout c'est une retenue. Chez Bissot Télévision, la chaîne qui vous ressemble.